Bana wenge musique à maison mère, bo poussana. Bo va na bali bosso. Ba dossier za mi bala. Mututo luka ki pendant 2 semaines to luki sera solo tout ozuye. Surtout na zongi peme na papa formation et vandi dans la minute na énergie. Sali na ba fan tout ya wenge, ba fan na tout, ba fan les rois de la forêt. Ndeka na roba na vidéo, moni mona sora koli. Mo pe fora luka ndenge ni moyen de vivre quoi. Morote na beti, morote na tiki ba maman na cadeau et na osenga na boss na ngati ka pena ba fan na ba consommer ngo sala bien. Vous êtes sur Top Media TV. Patrick Bouissi, Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokola kaselo komo temelinga kamingi moibi abuki porta kotina ndakwa ibane nyonso kasi atika papa na bana. Azoba mbongo ba million. Atika Patrick Mbinzo Gueulard Moulouba, héritier Tchène. Exilé d'amour, sponsor à l'envers, copinirté. Chérie, pousse ta langue vers ma bouche. Avant que je tourne ma hanche 6 fois. Oh mon asentira bolingo balatisanga utana maîtrise motema mbinga mobali aboyola droga no si permettre Constant Simba Emedo Sambi Jokuluma Almeida yo mokolo baki na sala bolingo no liboke na kasana pourquoi tolia la tête Diena Diesa Weti mon amour papa Solange Solia Wapi yo mon bébé papa Landry na Sousa. Bon, là, vous avez ça, va pour les dans là, bah message déjà vraiment, eh bon, bah songi, eh. Bana wenge musique à maison mère, bon poussana, bon va na bali bosso, bah dossier ça mi bala. Mututo luka qui pendant 2 semaines, to luki sera solo tout ozuye. Pour na sala mambino bosenga ngani na sala, na sa émission pour na ngamonte, pour na bino. Bah fatika wenge musique à maison mère. Pour ça qui pour voir na bali bosse mais c'est déjà besoin on a aussi mamki pour ça tous on a bonjour et bon dimanche Sarah Solo bonne santé Tolukio fort Tolukio ma belle Sarah Solo tout ça moi biographie moi Sarah Solo avant ya bana koloba biso na tout ça na biographie na ye Toluka ki toyeba mamba Sarah Solo ponga na likwana ya bataye bana age na mbula na mamne nyonso nga lingana yeba ngai umba na lingana landi la mamchina source to sama biographie mukia Sarah Solo ye akoloba te nga mona oza biographie na ye mo avanya so mamna lobi eza lokuta ponga se ba recherche na ngai de son vrai nom Lisungi Kabedi Sarah, appelée affectueusement par ses fans Sarah Solo. Fille d'un pasteur, papa n'est pasteur de Omoniwan. Papa est comme Stéphane Lisungi. Tata n'est pasteur. Et d'une mère commerçante, Chako Moussassa Bibi, comme maman naïe ou aboti. Sarah Solo, qui est une guitariste, chanteuse, danseuse, très talentueuse et reconnue, est née le 15 septembre 1990. Moi, en 90, issue d'une famille nombreuse, elle va connaître une enfance normale, comme le jeune fille de son âge. Son point virgule. La biographie. Sarah papa pasteur, il y a solo vrai ou faux? Papa pasteur. Je salue mon papa pasteur Lisungi Stéphane. Aza en vie. Aza en vie au talanga na palais. Maman commerçante. Maman commerçante Chako Moussassa. Aza pas en vie. En vie. Dans les mois 1990. Ah si si. Tu vois ça au monde à série 8, tu vois nous années 90. Ya muke makasi. Ya muke makasi pour ndumbu pena. Sarah Solo to dans ce moment yambo to clôturer moi de la femme na yo. Na ba rumeur nyo sur circuler na réseaux sociaux. Na ma communion sur les réseaux sociaux. Na la seconde image mon manza ka telle image totale ce qui maramolo ba ki wana na image to relaxa. Yo mo perception et ya no nang odo. O décortiquer c'est vrai, ce qui c'est faux. Après to les kana ma mususu, pour to na ma bela au sola sur carrière solo na yo. Sarah Solo se répéter déjà na ki vunda na bandal. Donc avant azesi na été pour moi, c'est une lettre d'émission.
na kosi te na mimamba solo to na mamba lettre to ba na pesa mamba ibandaki manzaka en image to ko na mamba loba na biso na réseaux sociaux. Je suis désolé pour la lettre bon mon démission. Donc c'est là qui démission na orchestre Wenge Maison Mère orchestre na minute nous ça sous partie orchestre té na ningi ya mabete. Merci na loi de la forêt. Merci na siège junior. Merci na état-major Papi Kakol pour tenir la rigueur na ba fan. Na ningi bino salut à tous mes fans en tout cas. Je suis désolé pour la lettre bon mon démission. Donc c'est là qui démission na orchestre Wenge Maison Mère orchestre na minute nous ça sous partie orchestre té na ningi ya mabete. Merci na loi de la forêt. Merci na siège junior. Merci na état-major Papi Kakol pour tenir la rigueur na ba fan. Voilà, retour en image. Sarah Solo wana yo. Tout le monde a ba image. Tout le monde a les réseaux sociaux. Démission na les a dû à quoi? Pour te côté parce que attends to bito kima mais bato ba olanda biso tellement na publié qui depuis lobby ba question ya ki ebelé. Omba tuna boko zo ba question na bango po ba question c'est pertinente ngamo na zero mi piku na lina lembisa mo muke pona poser pour ça moi na yo fona tcho de à l'aise. Voilà, est-ce que pourquoi au démissionner na Wenge Musique Maison Mère? Quelles sont les raisons? D'abord sali na ba fan tout ya Wenge ba fan na tout ba fan les rois de la forêt ndeka na roba na vidéo moni mona sora koli er mo pe fora luka ndenge ni moyen de vivre quoi. Vous savez que ceux qui ont lelo naza grâce à les rois de la forêt batutu ba yebi. Ceux qui ont lelo grâce à les rois de la forêt nda façonnenga. Donc dikabonzamba pesa les rois de la forêt azoki tan roka bulo nanga apesa nga makambu. Je suis reconnaissant ba stade de martyrs ba 4x4 na kota na kati ya histoire ya 4x4 grâce à les rois de la forêt et tant on a moni que je suis capable de faire un peu ma carrière en coulisses en solo et donc on a une lettre de démission les rois de la forêt c'est mon boss aza papa atikali papa na je suis toujours reconnaissante et Papi Kakol aza toujours grand frère bando pesanga batana ngeta que moi si je les respecte tous mes frères donc naza likambu na te même moral. D'accord, même moral. Toujours na musique ozenga guitare na yo moi si mon akata Wenge toujours na Wenge tango yo kota ki test au salaki banda na biso na test to sauter étape à Wenge to ko masko na mamba ki vunda place ozo beta ça o répéter chaque samedi toujours on a histoire ya Wenge Musique Maison Mère. So elle est liée. Nzambe tomina muselu jino embouteillage mina muselu excellence korando nanga mina muselu OK.
solo na epela na yemba lisusu po wenge da to beta beta ba séjour de la semaine wana ngamo na beta Sarah Solo Kangolanga ye Alenda kona ngai moko bana kota na senga simo biladi na ngamoko bana kota na senga asi oyo wenge ndo lobaki na ndenge ya moi de la femme tolinga ba maman ba soutenir moi no bo soutenir talent oyo talent eza makambo na mboka ezo senga soutien na bino na meka mo yemba bo ebiki nga bande pa vesi maro abane da relaxer ba code vocal roi de la forêt sous ko pesa sous formation moko excellente tozonga no moi sibam ke Sarah Solo bi guitare wapi poko niata bonde zo niata boye loko ape bana mibalo balekala wengi musique maison mais donc zibi loko ba flamme kapa ba bloko ba tout wana ni osangisa ba obimisa ki Sarah Solo poko tana kati oye ko lango wapi Sarah Solo école guitare la famille naep mon père allait que son nom papa Ismaël qui joue la guitare moi je chantais les codis moi je chantais quand j'écoute la guitare donc ça me fait du bien na ça qui oncle l'accent a kangelenga mutemate na école na beti et pas papa Dakumuda le comme sala nzambe pasteur Dakumuda je sali whisky solo depuis Kenya na kolongwa na beti et papa Simaro les vieux Simaro de so ko tsanga na be odemba donc na capable obeta ta 5 7 guitares ba soli c'est différent. OK donc na fani kaka nzamba penga mangolu donc moi ton na kende Côte d'Ivoire na bokasi ya papa Charlie Maïwan pour nga ton na longwa ki awa na longwa na kata bana OK grand producteur Charlie Maïwan no pas a produire ça ba maman Biabel et ba défunt et Pépé Calé dans Azati Squaza vivant à Montréal que je salue mon producteur Charlie Maïwan et mutazoenga miminga Abidjan nde na partie Abidjan na beteli ba Serge Beno ba Kalidja tout na beteli ba Ketchevara ba pauvre Arafat quand je suis retourné na 8 ans ici na pelisa mon bonda siko fona zo makamé pas les rois de la forêt ndo mona na futa bien nanga na ye na tester na la samba playa donc futa pas billet de Côte d'Ivoire ti a pour na ça tester futa bena 1000 balles au saranate ko somba ba gros pas yo mde zalaka wana o somba tutu na yeko luka vi na ngai ta on a ki luka trois les rois de la forêt za ki pour na opesa ngango babi papa ko pesa mbongo te mais opportunité na ba chobo wando ko tsanga tala lelo numérique zo manga vers honneur parce que naza on a aussi maboka les rois de la forêt il m'a bien formé je suis fier de ça 6 ans au sein du groupe 6 ans au sein du groupe ya musique maison mère souvenir ni ya malamu wana wengi souvenir à malamu eza que Sarah Solo babambe terrain nde ba babamba tumbongo menga babamba terrain ke ya le pango maître Martin nandenge ya Sélé na PC Mbote chef Martin to no betandu le mona le roi de la forêt étant le roi de la forêt bimisinga je te jure ezaki mama ba terrain babamba terrain ya bilobi na ke na zumi kanda nanga donc en ce moment je suis en train de construire pas vrai on les a fauté félicitations après tant tu raté Zénith nzamba sungenga lisusu na ke Suisse na bokasi kaka kotombola lokumu ya papa pour mingi mo mutu pa ko poto kimi moi to la neto raté c'est toi prendre ko ndenge ozongi ngaso na ke na zongi mari ba bazolo bebele bele babi ono so arrêter la critiquer do ba critique na ngo pesa so force à bosser encore ozongi kana wenge musique maison mère musique maison mère ndé na manepe kotambola moi muke par rapport pe na ko participer na ba concert ya ba grand na zaki dernièrement na Shark Club ko pesa longoni na présent fali pour pandenge abane ko auta emiki na moment ya confinement tango azongi eta nga soldat akindaki na pese ba félicitations on a ba concert na ba Shark Club na fali pour pendant ba babi na komi pas fali rien à voir tu content qu'on kele pas fali bon pas compliqué qu'on n'est pas de la forêt té parce que moni biso to bana papa tu as forcément formation esa partir à wana ndé sali départ na esa facilité à robeta na kesa batba macho parce que c'est belé mbel ba sala ngote donc si na matari batali grandeur à boulot ya moi si ya moi na moi so beta ki tant plus soli ça vient na biso ay ko tala biso to yambie ndenge mo pe na zaki na bien créer qui problème té na créer problème té parce que oui que ngaté bo tina ba message à ça pour na biso solo la bien na fait na insonné solo la même morale donc esa musique na kenda po juste kana féliciter na ba bien zo sala net na mutual album chiffre 7 zo beta na ya pas de problème formule 7 et nazaki pe dernièrement l'anniversaire à papa chéri na 50 ans na Chetemba tout ça pour ko incarner le roi de la forêt donc na ninga mabete mais na minute osiko toza wana ka pour on peut ça les meilleurs toujours musique na moi si ça passe Sarah Solo c'est
heureusement kutu moi muke s'il vous plaît heureusement moi muke kutu ozo yokto yembaka na yo poso zeka kuta sima engeza moi difficile heureusement poso moi temps pe ya koyekola pe pa lutumba sima ko papa lutumba et puis koyekola pe sika mususu est-ce que Sarah Solo okoka pour sa carrière solo? Bon, la formation n'a pas les rois de la forêt. T'as la kenda potonga moko sa wenge imaginer. Wenge to etikali bat baloba ko kima yenenga zabaza boye ba sino manga babilo rebelle. Mais velanga sankara de kunta loba une petite terre ozonga. Et na ba ke bokola tanga mabe monga na ngote vérité ka re triompher. Donc na zonga kin pona ebe boulot. Surtout na zongi peme na papa formation et vandi dans la minute na énergie. Donc nazo déplérer na ba maman et maman Amida Chatir balobi fondation na biso do maman Solis la minoye yo maman Denise Nyankero la première dame moi na binoye yo ba conférence ba cérémonie je suis là pour ça le meilleur de moi-même ni pena ça l'équipe moi ya basi dans tous abiso tout basi comme Tazi Bolonde zaki na tanga Mobutu et na bokasa Charlie Maywan nde ozomona kin orchestre au boromona na avec le temps autant bona Sarah Solo. Elle a besoin de votre soutien. C'est une femme dans la musique, c'est vraiment difficile. Sans soutien, et vous allez passer. Sans soutien, Yozo Talanga, et ça va vraiment difficile pour Sarah Solo à émerger dans la carrière. Talent Ezali, tout à l'heure, à longue, kuna na ndenga mabete à démissionner na ndenga normal, azako senga soutien na bino. Yozo Talanga, moi de la femme, et ça moi on a plutôt clôturé on a Sarah Solo. A repérer sa numéro de téléphone. Pour nous soutenir, il y a sa place dans les réseaux sociaux et si quoi beaucoup soyez pour na boye ba été ya ko sungaye par rapport à carrière solo na ye oza bilanga kolona oyo kobuka eza mabele ko buka un jour parce que azala musala na maboko musala eza vraiment na maboko saka to ko pe na koyemba aïe 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 te ko pe na koyemba ça biso bien voilà. Nzambe motindo ya pasi banyokoli yo yaka pembeni nazalise wayo ya motema ye tofani bomwana tomesani ngana yo dunia tobandi bomwana kimoninga na miso ya mama ezali mabe na yoka yokomi na pasi na koya na Kenya na ya kozonga na Kisasa Nairobi Mombasa lokumu ya famille ote wapie Tongo. Nazalina no kopema nano na kufite omba potongo o mama Salam berise kadi mataba kabinga ikadona bambanda nazalina no nzoto makasi elenge o mama kadi bakala maikala baina ngayo simo aboya maikala nakoye bakate o mama
Maman yangana papa sukaseliwa yo mama basilisa se maloba ezali etinda ya nzambe ayo papa ayo mama oh mama bolingo la joie mondele ya sala lopita lo bakoni o babika o osali kosala neta lo bananga esalinga solo. Comme on est Sarah Solo, alors sa carrière est solo. A bandit déjà, donc tout ça pour nous soutenir. Pas de polémique, juste pour soutenir l'artiste parce que ils ont moins d'habitude à Bassi, ils ont besoin de soutien à Bino. Vous êtes prêts pour le message voilà. Elle est prête pour Nabino. Salut Omba, félicitations à Sarah Solo, c'est Kankou Bob depuis Kingabwa. Voilà, salut Omba, Yebisa Sarah Solo, Nani abeta la guitare ya Zénith de Yawera Son. C'est boy magique depuis Brazzaville. Obeta la Zénith à Yawera. Tom Sobi le 30 juin à 4x4 Yawera. Ok, elle me soit bien. Félicitations, dit à elle, elle est complète musicalement. Roga Roga avait dit un artiste et c'est lui qui connaît jouer un instrument. Félicitations et courage à lui. Pas bien mon artiste, artiste soit merci. Et le bar Roga Roga wana Brazzaville. Salut maman Omba, dit à Sarah Solo, vraiment je lui félicite. Mais question nanga ezaki, qu'est-ce que c'est? Est-ce que biso bagoloa tokoki kosomba ye to memaye na jet set? C'est mélange du bien depuis Brazza. Banoka Brazza bagoloa Brazza bis est-ce bakoko joyeux? OK, le jet set et pas faire. Waouh. Les questions posées, est-ce que donc au hasard soldat, donc toujours entamé nos mambo, on était état d'esprit toujours entamé là. Voilà, on continue. Salut Omba, félicitations à Sarah Solo, c'est Gédo Batiaka. Salut Omba, bon dimanche, Nayo, Sarah Solo, Akenda Wapi, c'est Gled, Azali yo Azana Plateau. Omba, Abe tapé, il y a fait ego là, c'est Platini Festa. Babi Be tapé le moins faire. Il y a fait ego là. Bagolo balingi Olingo esi eswanga ndako ya mama deception ya la vie na ngai kaka bamvula Omba potongo nasali nini okomo kondanga na motema mawe komo bengana yasa wetikala yango moko ebele ya makanisi nyonso na bongo moko nakoma kobanza lokola prisonnier na boloko spectacle yango eza raisonnable inévitable mobiala maimbi. Voilà, bravo. On continue avec nos messages. Nous courons derrière le temps. Voilà. Salut Omba, maman. Yebisa Sarah Solo a kende pas fait repos à Salama sous Makas, c'est Christian Misanga. Il quand même papa élevé. Salut Omba, c'est Efraïm Drone. Courage à elle. Voilà, courage à toi. Bobé Ngate, s'il vous plaît. Salut Omba, c'est qui là depuis Brazzaville à Koyamba? Depuis Brazzaville, tout na Sarah Solo qui a Koki Koya Villanova. Parce que proposer donc, Fati va proposer bon orchestre na Ibango. Villanova est pas Fabrica, c'est bon.
Fabra, c'est mon frère, félicitations à l'album Naye, c'est mon frère, on considère un gars, donc c'est la famille quoi. Donc, c'est mon frère. Générique, il y a partout. Yamado. Yamado. Allez, nyonso yayo. Bravo. Voilà, on continue. Voilà, on continue. Voilà. Pardon, Bozabo, tiens la scène. Malembe, s'il vous plaît. Bosso moyen Nzambi. Donc on tout un message t'es. Boss doser bo tiens la pardon pour bosso ngata la bossa boy. Bo benga bono ya un message deni. Hein? Salut on bas secret de Kabeya depuis qui mbiadi. Qui biadi roza wapi. Yebisa Sarah so tozo zelaye na Villa Nova. Alobi déjà. Azo comme ça naï. Voilà, plein de messages, 5 messages manzaka s'il vous plaît. Tout ça. Salut on bas c'est Ntaka Tunela Sarah Soki akoki ko beta Cindy Ayemba. Cindy le cœur. Vous comme ça va pompo ani héros toi boulot to beta. Hein? Bonjour Omba, maman Omba c'est Metu Mouloula depuis Brazzaville. Félicitations vraiment à Sarah Solo. Ma félicitation, voilà. Bonjour Omba, dis à Sarah Solo, félicitations à Nel, talentueuse, bonne chance à Nel. C'est Pati Mbouli, dollar depuis Gombi. Voilà, on continue. Salut Omba, félicitations à Sarah Solo et Zaya Zazandombele na Selimbao. Voilà, ma félicitation mais bozo benga. Salut Omba Brazzaville, c'est Gilbo, les bobos depuis Brazzaville à Kende na Jet c'était pas ferré. Bonjour Omba, félicitations à l'artiste. Est-ce qu'il peut faire ce qui était pas mais pas passer Tom, on connaît la chrétienté. Bon, papa pasteur, voilà, Sarah, on va félicitations à Nel, merci beaucoup à Laetitia Kabamba. Félicitations Sarah. Merci. Bonjour, on va 2 questions sous Kamanzaka. Salut, on va c'est Gédéon, c'est Déco depuis Yolo Sud. Yebisa Sarah, à Kedepa, pourquoi? Bonjour, Omba, c'est exaucé depuis la commune de Ngalema. Félicitations, Madame Sarah. Bobengate, au monde Natiki na Rotangakas. Natiki pour vous dégager. Sarah, tu as mis la souka. Azo dit ma guitare. Sarah, dis ma la guitare. Sarah, Boni. Santé, ça va? Au long pour la nine. Ah. Voilà, il s'appelle Sarah Solo. Sarah, c'est la caméra, bah, ça a besoin de numéro na yo. Soutien, tu as besoin de soutien pour soutenir l'artiste. Azo beta che Tabourouz, c'est ça? Tabourouz. Tozawana donc. Chez Tabourouz, chaque samedi, Azo beta na venir qui vunda na Bandaloum. 20-22 donc. Voilà. Tozana karaoké, tozato bana malé, mais bato bana ba fête anniversaire. Soliste Nabino Azawana, le savoir-faire ne m'a pas des maïs à Loba. Et je suis là pour donner seulement les meilleurs. On a besoin de maman pour soutenir. Surtout. Fondation Maman Amida Chati. S'il vous plaît, maman Denise Nyanke, Robabi. Et le Ramalamou, regrettant sur les bungalows dans Simaro. Donc, Gayo Naza, bon, moi, où me la raté, vous pouvez avoir chance pour nous de citer ma maman. Et la paix Simboté à l'homme. Papa la Michael Simon Bilad, mon homme. Mon homme quoi. Mon homme c'est-à-dire Moubaïno. Papa na Mikael. C'est la côté des dossiers zao. Bah le but est-ce que dis-moi si on va vrai ou faux pour donner la sous-émission. Est-ce que Sarah Sola za lesbienne? Vrai ou faux? Na maman, toi moi témoin de la femme, respecter les mamans d'abord. Ah, aux abongoté. Pour la mono pesi de na papa. Na maman, tu na pesi mbote na jise quand le ministère d'Australie, hein? Donc mon conseil, mon producteur, donc Yewana donc yazo changa ba prix, na pesi mbote na salon Berlis, ba bi faut passer la resuki na salon Berlis, c'est excellence Corando yanga motema. Ba bi junior embouteillage à Rosa Molobel nanga bientôt ndo ya awa. Junior embouteillage ba mbote na ba fan nanga Rachel Mbambo bambote na XL Toto na niveau Suisse. Tout ce que perd d'un des Patrick Torozala les 31 à vie mortuelle, donc mes condoléances quoi, ba mbote, ba lobi ya Willy Moucheni. Batutu bazo sepela menga nazo sepela te na ebite na sala nini ya Willy Moucheli ko da mboka manifeste toi et mbote na maman na nga Amida Chatir
Balobi maman Mida Chati, félicitations à papa Kamer le pacificateur. Balobi dans 2 mois dollars et comme $1, 1000 francs. Donc tous aux la kaka et félicitations à Fachi Béton, ninga okena soka na bosolo. D'accord. Voilà, bah ça a besoin du numéro de téléphone Sarah. Bon numéro, faut vous aurez pas on ninga za na pesa bino pour moi ça cher azama valoriser quoi. C'est notre des réseaux sociaux et réseaux sociaux. Babeta wapi, babeta nini. Babeta Sarah Solo officiel. Bon mon agnon surtout ya Sarah Solo je pense que clip monté au les papa malam na sala qui on a bokasi ya papa Atoli Francis tout ça qui na frère Nangeva Lambuta na niveau Kenya merci. Donc il y a un consommer on a vu que dans Simon on va l'exango. Paulo l'exango pour mes athées. Ni atena biso etana l'exango. Azana besoin de soutien. Sarah Solo azana besoin de soutien. La bino tout. Parce que Asa vraiment a besoin de soutien la bino. Oza a besoin de soutenir Sarah. Comment na WhatsApp, bomba a besoin de mora Sarah na routine de l'euro. Pas vous en battez juste kaka soutien na yo. Et comme ça la bien. Voilà. Nazolela bolingo na ngai chéri bapombe balobi bakuti yo na se ya station nati pasi kamobali asimbi yo azozenga luketo Simo Biladi kuna azozenga luketo emwana lozala mamo ezenga luketo Charlie Maywane ezenga luketo imenye alezanga mobali yo monangambo pamama bayaya soki na bandi makambo shera sala kangai ndenge ya balolanga komi kobala libanda alemeta mwene fois mama kabela maladi kambidibidi mutwe na wenge nzembo le roi de la forêt pesanga lima morote obeti na morote na beti morote na tiki ba maman na cadeau et na osenga na boss na ngati ka pena ba fan na ba consommer ngo sala bien morote na beti makasi ba za décider. Merci beaucoup. C'est la fin avec Sarah Solo, numéro de téléphone, on a besoin de numéro pour soutenir artiste. Azaf vraiment a besoin de soutenir ba maman pour soutenir moi na moi si. Azala tana na maboko. Azala besoin de soutenir mais ça la vraiment bien. Comment na WhatsApp pour moi ça besoin de numéro Sarah Solo na tindi là et ça la bien. Merci à toi Sarah. Binga Mobali, Patrick Mbinzo, Mbanga. Ata docteur a pasteur Jama Kokolinga moto abokono koleka. Mwana na ye moko, na mona na ngate. Ebongo bolingo, nazwi na pasi boye. Na bokisa Patrick pona nini, nazwi na mbeba moko te na bolingo ye. Soki pona maloba batwa quartier. Na bwakisa mbinzo pona yokima be mingi na kombo na ye lokolo eza bolingo teste ya motema ene baguna ngai ya love nalemba ete Excellence Didier Boudimbo, autre vision du monde. Patrick Bouissi, Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo ba million atika Patrick Mbinzo Gelor Moulouba, héritier Tchedo. Exilé d'amour sponsor à l'envers copinirte chérie pousse ta langue vers ma bouche L'époque qui gagne. Avant que je tourne ma hanche 6 fois
omona sentira bolingo balatisanga utana maîtrise motema mbinga mobali ya boyola droga no si permettre Constant Timba Emedo Sambi Jokuluma Almeida yo mokolo baki nasala bolingo no liboke na kasa na pokotolia la tati ye na diesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Suzanne Blondel Binzoye Vipanda Rick Ngili exilé d'amour sponsor à l'envers Raf Liongo Copinier Michaud Darmanas Patrick Poussé ta langue vers ma bouche Serge Ilongo avant que je tourne ma hanche 6 fois omona sentira bolingo balatisanga utana maîtrise motema mbinga mobali ya boye Patrick Benda Pito Mabungu Karisho Mukanda Mathieu Munzemba Président Tony Azabeno Matou Bombola Christian Louis Lama Jocelyne Mbala Matondo Atika Patrick Mbi